Salut, bonjour, bonsoir. Balobi, ça dépend ya RO, zali kolanda émission na biso. Vraiment, tozan la pour na bino, tozan la pour na kopepisa bino ba information. Yo au côté pour la première fois de Konangai, c'est la première fois au côté na libaku ya chaîne na biso ya famille Libota News TV. Vraiment la singi na yo au s'abonner hein, abonne-toi. Ou cliquer la cloche de notification pour que vous rataka et le côté à chaque fois que biso to côté si émission la biso vraiment famille. On est famille, quand on est famille, on est famille. Tomé ça na bino vraiment koya couper sa bino information koloba, ko ça la promotion à film vraiment et ça eloko tomé ça la ko ça na bino. Alors sans plus tarder bande konangai eloko ni tomé bino na mokona lo balobi et ande ya koinda. Balobi eza matata, balobi eza matata la famille. J'espère que en tout cas beaucoup limbisangai pour tous ceux qui étaient en sala live na biso te analyse ya film na biso spiritus. En tout cas bo excusez nga ndeko na bino na zaki na moi confusion ya ba nini et cela qui kina boss na ye ba lisusu te na mona ki fin te na kanti ki film ezo continuer kandi na lobaki alors qu'il a qui fin il est qui moi confusion salanga. Alors la famille yango c'est que tout ça a été mais je vous assure fallait vraiment tout ça là où ils allaient analyser un film un peu spiritus parce que film on est qui tellement qui toko et ben dès qu'on singa vraiment ils voient ba live lelo bande kolanga toujours coach à première partie à film sur mon enfant bomoningai lelo za dimanche tellement qu'ils a dimanche moi na sala live za quitté parce que biso na bino tozaka air mon côté alors surtout tout ça live et normalement fait tout ça live avant film et banda mais il est impossible tout ça live avant film et banda parce que tout ça dimanche biso AP il faut que qu'il l'église na tongo yango bolinga na préféré ko ya ko sala vidéo pour moi na ça live exacté yango na ndenge to mesana film tongo ezokota il faut tout ça live to lobela yango en tout cas yango na sali kaka vidéo parce que moi que ça live exacté pour tous ceux qui l'église donc c'est un peu ça mais na ko faire l'effort il y a les lots non c'est l'effort là pourquoi après avoir filmé ce côté première partie na créé à moi tamo ko boye pour la tomika ko ça la analyse il y a filmé la biso spiritus et puis il y a un kolobela pe filmé la so et bandit total les première partie et puis tu ba kolobela ndenge bandeli vraiment et cause la paix idée malamu tomika na ko ça ngo bon pour tous na choité nous devons parler de nos films. Voilà famille balobi maman la biso vraiment maman Belgique Kandi en tout cas ba mbote belé wana azali wapi azakuna la Belgique bisika pazo pema azo pema vraiment azo on azo sala musala na ye ayeko sala pour la kaka quoi accompagner ba orphelin ba veuve vraiment nzambe à côté toujours ko pambola maman Belgique Kandi la patrona na ba initiative azanango na nyonso azali ko sala en tout cas nzambe azali bosso yazana sima. Voilà famille Libota en tout cas tozo beta li solo tozo chama kelele ya film na biso babi mon enfant j'espère que totalité c'est un film hein? Tout le monde ndenge zokinde tout le monde Alex oazongeli biso lisusu na kata film balobi moi s'il y a 1m65 bongo hein babi moi si mbinga moi si munene tala bisika Alex azotambola Alex Popine Amélie bango vedure en tout cas film oh eza matata kaka nde balobaka la déception n'est pas belle vie. Voilà la déception n'est pas belle vie hein la déception n'est pas belle vie TV et pas belle vie TV tozaka bloko ya kitoko oyo ce qui est mon côté non cette femme mérite beaucoup de respect azo mérite vraiment ba respect et belé et pour te continuer sur pour le colober sur félicitations na maman Léa Ndaya to continuer quand toujours ko ce qui est ba félicitations pour Asali Biso vraiment qui
kitoko makasi na libala oyo vraiment eleki tomonaki famille libota mobimba bazalaki tout joyeuse esali vraiment kitoko biso mpe tolobaka en tout cas toza toujours mpona koloba merci na mama Leanda et puis bienvenue à notre papa papa na biso vraiment oyo aye na kati ya famille bota po papa pa comme la famille bota babi tango bali moko famille bota yo poza famille bota vraiment to péché au penda bienvenue na famille bota notre papa to lingio mingi vraiment to lingio mingi voilà la famille le bito beta lisolo ya film la biso mon enfant et que ndenge nini mon enfant ekozala ndenge nini tomoni déjà tactique ezamana tomoni dans des films ozo kende tomoni ndenge ekozala parce que kotala tesa film to comprendre mon enfant qui est mon enfant nan aza enfant wana o babengi na film en tout cas to ko découvrir on la bino ensemble na kati ya Belle Vie TV yango la famille to kota na Belle Vie TV to zala wana toujours balobi Belle Vie TV eza chaîne moko oyo ezopesa biso bilengi eza chaîne moko ezosala makambo ya kitoko oyo mutu moko tako ekoboya yango eza chaîne moko boye éducatif en tout cas okozala jamais déçu soko okoti na kati ya chaîne ya Belle Vie TV okosepela toujours babi bilengi na kati ya chaîne ya Belle Vie TV bilengi babi toujours bilengi na kati ya Belle Vie TV vraiment bokota bozala bien na film na biso to bengi batu nyonso yo oza famille bota oza pesha love oza dinachou oza geshoshu na ebisi binande likambo oza soki nani bandeko nanga bakombo ndenge koma ko changer en tout cas to bengi bino nyonso to bengi bino boya penza bokota na première partie na biso bokota vraiment première partie na biso boya kotala ndenge ni partie na biso ekoleka ekozala vraiment esengo mingi ekozala vraiment kitoko tozoka to tombola culture na biso to tombola chaîne na Belle Vie TV to partager kandi na lobaka to ça la promotion bandiko nanga famille libota biso kale to ko sa promotion mon film affiche coach wana cha na affiche na statut na yo cha affiche na profil na yo ya WhatsApp et que ça la bien et ça vraiment meilleure façon de soutenir Belle Vie quand il a patrona cha affiche na yo na Instagram partout na TikTok partout balobi cha affiche ya film na biso tango tie mutu nyonso akozala curieux akoyeba eza na film moko ezobanda il faut na kota kunela ki kotala parce que Belle Vie asala ba film kitoko alors tout ça vraiment temps ya koluka ko panta musala auto bandi eza vraiment kitoko nzambe asunga Belle Vie kandi apesa toujours mayele o azali ko pesa ye na musala azali ko sala na ba film kitoko ya boye bokozwango apiso ki na kati ya Belle Vie te ba film ya bokozwango nulle part ailleurs et ça ba film moko ezopesa leçon bandeko je salue la présence de notre papa encore tout moni papa na biso nazobosa na kombo na ye oyo aza vraiment bale ba papa mibale bazana to moni ki papa na biso otede akoza na film spiritus et puis to moni papa na biso en tout cas bato ba joa kitoko oyo qui moi temps ba joa rasu na kata Belle Vie TV vraiment to bi merci beaucoup à maman Belle Vie parce que a zongi sisusu ba papa na biso na scène na kata chaîne ya Belle Vie TV oyo ba papa oyo ba joa tellement kitoko en tout cas na sepeli sisusu comment la ba figure na bango et ça linga vraiment bien parce que baza bato ba bande qui vraiment Belle Vie TV baza bato bazala qui ba pesa biso vraiment ba film kitoko na kata chaîne na Belle Vie TV alors tant to somo na Belle Vie azozong sa bango boy biso pa na to za na plaisir ya trop et so ça c'est lengi makas parce que to somo na toujours ndenge ni film ezo ya elengi à travers casting basali au talika casting be moko bi non en tout cas casting c'est que tout le bloc a bien pour maman aïba vraiment comment maman aïba comment maman aïba ko ça casting aïba ka nani sengeli acha isika nani sengeli achate aïba ke sika beso na chemutu en tout cas
et ça dit waouh yango bomoni mama belle vie ayeba toujours kosala casting na ye tozalaka mpona koaccompagne na casting na ye tolukaka te achangeaka bacasting ntango asali casting na ye biso devoir na biso ezali ya kokonsome film ya kopartage film vraiment wana déjà devoir na biso ekosala bien merci beaucoup na bino nyonso famille libota merci Jésus merci vraiment na bino nyonso merci Jésus encore parce que nzambe nde moto aza molongi na kati ya chaîne na biso ya famille libota babi soko otie nzambe na centre ya nyonso okomona nyonso ayo ekozala ekokende toujours liboso nde tozomona chaîne ya Belleville ndenge ezokende liboso eza parce que nzambe aza na centre nzambe aza na centre soki nzambe aza na centre eloko en tout cas bandeko na nga ezaka toujours réussite totale réussite totale vraiment la scène na biso film na biso kokota na 11h30 heure d'Europe et 11h30 heure d'Amérique na Canada et puis on a 16h30 heure de Kinshasa heure d'Europe partout kokota ba 16h30 vraiment tozala wana coach cimenté tozala wana pour kokota la première épisode na biso bandeko tozala ebele lelo eza nango dimanche eza jour moko ouvrable déjà na ba 16h wana nayebi ke touti baeglise tozongi eza na bato mosusu mpe mwa bakendaka baeglise ake église aleki mwa ya kotala famille mwa nini mais ba 16h wana en tout cas bato mingi bazongaka déjà mpo bazwa mwa repos bameka kobongisa déjà lundi ndenge ekozala en tout cas bandeko na nga tosala effort tozala wana tokota ebele na première partie esalanga plaisir toza nayebisaka bino toza capable ya kobeta 200k eyaka likambo ya kotya volonté soki vraiment totie volonté na chaîne na biso ya Belleville TV en tout cas ba 200k wana eza eloko te mpona chaîne ya Belleville TV eza penda eloko te banda lelo ti lobi alors famille libota concentrons-nous vraiment la lobby 3 fois tout se concentrer na film na tout peut sango vraiment chance mon enfant total to partager to partager si ça ja ko bandela to bandela ko sala poutine bien na lo bala bino moment on lenga za musika boye et un moment ko sala plaisir tant azomona film ezo beta tali vraiment non famille bota oyo non ka ninga lo bakasima komba oui tozala penda komba na ye tozala penda komba komba ya GT babi komba ya dégâts famille bota oye famille bota toujours en avant babi famille bota sur tokutana vraiment na film tozala ebele tozala vraiment na pona koyoka pona kotala film na biso ndenge tomonaki na question film eza na baacteur ebele oyo baza na kati tomoni papa dingizwayo aza na kati tomoni mama Marie Jeanne Bolole kutu azangaka te tomoni auti opesa biso makambo na spiritus tomoni papa Ibutu apesi biso makambo na spiritus lelo vraiment toza na mama Marie Jeanne en tout cas félicitations na Belleville Kanzila patronne famille libota en tout cas yango kana ki oloba na ki vraiment kopesa biso courage wana kopesa biso makasi wana to pe kolobela film na so ezo banda et puis nde na yebisi bino to kosala fort to beta solo ya spiritus lelo soki nzambe asungi to kosolo yango mokonzi en tout cas totala film lelo na osenga biso kaka totala film tozwa vraiment temps ya kotala film na biso tozwa temps soki film ekoti tozwa temps ya kopartage topartage ekosala biso bien ekosala poutine bien ekosala biso nyonso oyo tobengami famille libota esalaka biso bien to tomoni bavie eza ebele na kati ya chaîne na biso ya Belleville TV voilà famille libota yango kana yaki koloba yango kana yaki koyebisa biso nyonso atonki bato ya famille libota il faut vraiment tolobela film nde toloba kaka avant film na biso banda première partie il faut te que la promotion il faut te que le baby film au bilengeza bakoyoka goût beau s'abonner beau partager beau liker vraiment yango lande eza bit na biso beau sepela pe na émission na biso beau liker vraiment
et que ça l'a bien. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve à la prochaine vidéo. Tout compte en film.